Gaya wa bakamunyo so na tigi pa na bino. Déjà tiki pa na biso. Ngai zaka ye pa na bino. Po muto kusunga ngai azalite. Ngana zalinga imoko. Mutu te na libota na biso bango nyonso basila. Zambe. Gala tondi na komisio. Na bato yo bana na ngai bazoko salisa ngai bazoko bigisa ngai. Nazana likama na mutu te Nzambe. Yo zana kati na ngai. Tala gasi oyo nga na komi ba mususu ba komite. Personnalité. Bonjour, bonsoir, abonné sur la personnalité TV et si que amis bino et ça humble servante bino balbi doli à Kambi là sans courroise vraiment na pesi bino mbote abonné na biso nyonso ya États-Unis vraiment ba mbote vraiment comme la bino parce que na bi vraiment bolanda la personnalité TV na motema malamu abonné na biso à Londres abonné na biso à France abonné na biso à Italie Australie bozé belé ba on a tangi comme on a tangi partout dans le monde abonné na biso vraiment na pesi bino mbote le lo vraiment tozongi sous pour la deuxième fois mon akibiso première fois to yaki awa et pas maman Petroni parce que maman la biso Joséphine kuna à Londres atalaki émission à liboso to saka bilanga que maman Petroni le lenzala a tindaki mon ali pa pour la deuxième photo yaki le deux années troisième photo zongi maman Petroni ayoka kindenge maman Joséphine ayoka kindenge maman Petroni a sengaki que asala hein acha mesa sala moi et loko liboso acha fufu acha masangu acha makala ateka po à s'en sortir pour maman Joséphine aboyaki que maman Petroni asa sou bilanga parce que bozo mona bino moko que âge ya maman na biso Petroni vraiment 85 ans d'âge ezebele ko sala sou babilanga ba âge eza souté âge comme âge a kopema âge vraiment maman Petroni abongi na kopema nde maman Joséphine vraiment na Londres kuna nzamba pambola parce que za maman malamu maman vraiment o ayebi ko sunga vraiment nzamba mona o sou ba accident o ezangi yango lelo tozongi pona ko remettre maman la biso Petroni enveloppe pour maman la biso Joséphine atindeli po acha quelque chose du bossol pompo à mon akael sous na bilangate wana bino boboyo qui déjà na pesi déjà ne masolé ko de émission de na pesi on de bande tout le monde à comprendre que le vent to remettre enveloppe pour na maman Petroni bonjour maman Petroni bonne santé bonjour bonne santé ozoka bien te na simbeli o micro Santé na soko mwana nzoto soko na kebelanga nzoto pashi mala mngana vanda bosunga ngai ngana vanda natia mwa makala na bikaka soko nazokende bilanga ngana kobika te sasa na ngai nyonso na pesi pa na bino bosunga ngai nazana muta kosunga ngai te muta za yo kosunga ngai leki na ngai kufinga na tikala ngai moko na lebota na biso muta zalite akasi zate nzoto pashi mboka komela kisi ya malunga pensa ezalite yango wana ana pesi maloba epana bino. Merci wana boyoki maman Petroni abi vraiment na bilanga vraiment a kokalisute parce que nzoto ezopesa sute nzoto pasi yango vraiment maman Joséphine a raisonné vraiment maman Petroni maman abiso Petroni olobi que ozava na esengo muto asunga yo maman abiso Joséphine ayoka ki va kolela na ko tia eloko ndo sengyo tia makala atindeli quelque chose lobani ya lipamboli oyebisa maman abiso Joséphine kuna à Londres na opesa eka bambote parce que mutema malamu eleki ngai nalingi natia biloko wana nyonso na vanda ngana lingi lisubilanga te nazokoka te kasi atindeli mbongo otia biloko na mesa opesi merci opesi pe liloba lipamboli parce que et ça là est bien place à ça. Botindilinga biloko natia mwa makala natia mwa fufu natekaka na vanda na bikaka
babonné na biso ya personnalité TV wana moni ambisi bazabakana motema mon général John Kimbabu na bo santé givoma badiva wesuda moi sambongo na kati London City bo comprendre que maman vraiment a problème écoute bozo mona vraiment nazo bundana parce que la s'encourage alinga mingi mingi ngana bino to bomba te ngana bino va to se comprendre clairement et on do mona vraiment maman aza un peu na problème akoyoka ndi nazo insister soka yoki te amususu a répondre autrement soka yoki amususu pas répondre bien yango pona problème wana nazui moi na mususu moi si tout wana to yaki to kutai moi na mususu mobali pour l'instant to kuti était maman boni nzoto o se présenter pe na balandi nyonso o bazo na personnalité TV. Merci ngai kombo nanga Charmante naza mwana ya mama Petroni na yambi bino nesiko. Ok que albi ata mona mama Petroni comme na est charmante maman moko atala ki comme na maman bino na aju aza nango asepe sute amona akindaka bilanga alingi vraiment maman vanda kimia acha besa na acha fufu acha masangu acha makala ateka na liboso le pompon na ba aju ezo senga mutu apema eza age aribo eza age okesa bilanga te poto mona bilanga na ba potopoto akokenda kwei asalami mabe ata 20 jours nzamba abenga mutu mwa likamususu ekomi yango mama Joséphine kuna partir à Londres akanisa kiye kokanisa mama Joséphine akanisi mama tindeli quelque chose esali bino ndeni komona mama mutema malamu lokwa mama Joséphine biso pe tosepeli na acte mama Joséphine asali esika azali na lobi nzamba apambola abakisele ya mingi esika okoka te nzamba komisa eti na su nzamba pambola mama Joséphine ba besika okokate nzamba komisa eti na suka biso suko tozobanga mama biso Charmante toyebika kin déjà tozomona da $3 ekomi 20 000 $3 ekomi 20 000 bomara mbongo mama muto apesi yango azwango pe na pasi muto apesi yango azalaki pe na ba programme mais atali que komona muto azo souffrir azui a sacrifier mususu ba compte na ye maramne bele fa sala achango mupanza habité asuka mama Petroni siko biso tokozonga supona mbalasima po lelo to ngato kende vraiment na mama Petroni tozo somba biloko tozo filmer parce que a TV za radio TV za biloko mais sali que mbule beti to mona age na ye to kotambo na eti na wenzete européen déjà ba biloko ngo ko mokanga kanga biso tozo pesa bino confiance tozo pesa mbongo tokozonga mbalasima est-ce que tokokuta mama bocheli mesa parce que to pesa mbongo asimbi amsupe bana boko oya ke mama bo saleli mbongo autrement or que bo dévier idée muto a peseli mbongo et ça vraiment bien te mama biso Charmante ko bani po bala nyonso ba ta biso ba comprendre tokotiela emesa lokola mbongo ekomi dia na maboko na ye tokosalela ye nyonso tokotelemisa mesa po afanda na ndako pona akipe ba biloko ne wana. Mama lobi bobanga te babone na biso babi mbongo wa mama Petroni ba kozwango te ba osalela mesa biso pe tokolemba te tokozonga supo totala soki batielo mesa mama Petroni nazonge pa na yo mama Petroni nazonge pa na ozoka nga j'espère ozoka nga très bien pona mona etuka liboso na bandeti na se ero na tomboli voix ozoka nga mama gaya wa bakamunyoso na tiki pa na bino déjà tiki pa na biso ngai zaka ye pa na bino po muto kosunga ngai azali te ngana azali ngai moko mutu te na libota na biso bango nyonso basila ngai ata kotoka mai oyo na kotoka mai nazokende na nzete bongo natoka kati na mai soko pamba nazokoka te ne biso bozoka vraiment mama Petroni azobimisa mama Petroni abazana ndeko te ndenge babotama na tika na eka ye moko nzamba bateli 21 aja ya o akomi nango vraiment zaka ye moko atali wana ezaka maboko na bino te mana yebike babone na biso boza na bino mitema malamu boza babone la personnalité TV vraiment c'est bino parce que vous habitez malamu boza va sensible na likamwa mutu vraiment epesaka vraiment et ça la vraiment bien comme on ndeti mama Joséphine asuki mama Petroni tout le monde a battu belé MBC bazabaka na tindela pe Jani tout le monde va baboni na biso boza toujours batamalam boza batamalam mama Petroni abiliwa na epe kala maboko na bino biso pe tozawa na mama Petroni okufa lelo te toza posa omona ngai nazali makasi nyonso na pesi pa na Nzambe abatila ngai ngana sala musala wana mona ngai nzoto nazoko kufa nzoto pabwe na zabie
kasi makolo moya kotambola eza te nzoto makasi te moya kotambola na ndaka nzambe kona kokoka na ndako ya nzambe ni kasi ngai osambela wapi nasambelaka na katolike nasambelaka na katolike na secret mare kasi nazokoka te nzoto pasi mbala mosusu nakolala nzoto nakokeni te na vandi nga nalobi nzambe bikisa ngai naza na makasi te naye kokumisa yo na vandi napesi losambo na nzambe opesela biso losambo ya pleine émission osambela biso ata prière ya chapelet tomoni olati chapelet eza na chapelet na ngai nasambi na vandi osambela na chapelet te nde toza na émission boye chapelet yango wana te mama sala losambo salaka losambo babonela biso bapambwama mpe na losambo ya mama Petroni nzambe abatela bango bakoma mpe na age oyo okomi nakomi nzambe akobatela ngai nakokufa lelo te nzambe mama Petroni naza na posa osambela nzambe mpona babonela biso mpe bapambwama nzambe apesa bango makasi bakoma mpe na age na yo sambela nzambe mpona bato bapesi yo mpona mama Joséphine mpe mpona babonela biso nzambe ngala tondi yo tondi nakumisi yo na bato oyo bana na ngai bazokosalisa ngai bazokobikisa ngai naza na likambo na mutu te nzambe yo oza na kati na ngai tala gasi oyo nga nakomi bamosusu bakomi te ngai tata atiki ngai nabotaki bana zomi na mabele minene na maboko motoba kasi bana misala te kaka bongo ko bafani pamba mutu akosunga ngai malamu azali te soko nga nasali mwa matembele te nga nakobika te mutu akopesa ngai aza te soko nga nasombi lipa te bakoloba te mama tala lipa yango oyo omela ti makambo wana ezali te ngai moko yango wana azalaki kokende na bilanga sikoyo lokola bokomprendre va mama si sali loba na lokola toye kosunga osani naza na likambo te lokola toye kosunga yo oke su bilanga te lokola bino boye kosunga ngai nakokende susu bilanga te nakokende te nzambe tala kaka oyo lisunga oyo botikili ngai bobikisi ngai ngai na vanda yango wana ngai ma Petroni liloba wana esili. Okay, merci maman oza isu ya kobakisa par rapport au mama Petroni alobi mpona mama Petroni alobi boye ye akosala su bilanga te aofanda na ndako na age akomi nango aza su moto ya bilanga te lokola bosungi ye omi afanda na ndako mama Joséphine epa mama Joséphine asungi ye afanda na ndako aluka eloko nini akotia oyo osepela kotia na balabala po afanda na ndako moya okesu bilanga ezala te pa na ye kaka nde mama Joséphine alobi ke aokesu bilanga te namoni wana Eustache seke le nationaliste babi à 5 fois nationaliste namoni souvie na nga José Kitoko babi 3 fois ke mafumbe kuna à Barcelone biso vraiment na personnalité TV elle s'encourage de lia kambi ayi sabino ke TV za radio te TV za bilili wana nga nazozwa sac na ngai na tomboli yango na ofungula po na pesa mama na biso Joséphine et mama na biso Petroni mama Joséphine akotinga mibotaka mutamutema malamu akotinga makasi na ofungula sac na nga po na remettre mama na biso Petroni mbongo na batindeli na otata dana sac na ngai po na bimisela mama Petroni enveloppe ne au maman abiso Petroni et maman abiso Joséphine a tindeli à partir à Londres wa dans la mission na sac na nga na zongi sac na place ezalaki et puis wana na bisa bino que TV za radio TV za bilili maman abiso Joséphine a bandi place à hôtel doli a Kamila s'encourage a ebike nga vraiment na yaka vraiment na ndenga tout droit nga na bino to bomba na raté maman abiso tour atindaki $120 pour na maman abiso Petroni acha masangu acha fufu liboso porte pona esunga ya kende su bilanga te lolenge ye moko alobi ke soki ndenge mama na biso Joséphine asungie akokende lisusu bilanga te bino moni oyo ingénieur métier azobenda ya biso eza $50 yango yo nazwi su $50 a mibale yango yo allez troisième billet eza $20 TV za radio TV za bilili
$120 yango yo nazo pesa maman la biso Petroni maman la biso Petroni mbongo no yango yo mbongo no yango yo mokili bezota la maman Joséphine pe kuna ndaku place aza amoni que mbongo na tindaki ekomi normalement parce que nazo boya mingi enveloppe parce que enveloppe ezobomba mingi parce que muto atindelo na efamona ke loro na ekomi na monto apeselaki ba enveloppe ana ezobomba mambebele yango déjà dolia kamitema bomba na binote o nyoso bopesaka na komisa kande bopeselanga yango mama Petroni mbongo na mwana yo atindeli yo à partir à Londres maman Joséphine yango namoni yango oyo biloko tindili ngai ya Joséphine namoni yango tindili ngai natia mwa makala na pota ndako na vanda na ndimi yo na motema moko Nzambe yo sali malamu okusunga ngai merci na yo kina Nzambe namoni yango. Merci vraiment maman Joséphine qui est maman la biso Petroni malgré un problème au yo quand même apesi merci na maman Joséphine na o asali lié maman pe comme na loko maman Joséphine asali pour na maman Petroni en tant que moi na yo lobini to pesi ka merci na maman Joséphine na acte ya poser liboso ya mama Nzamba pambola elisusu abakisela elisusu ya koleka merci. Nzamba pambola maman Joséphine car abakisela pe sunga pe na binzamba pambola elisusu asimba nzete ya mona bakoko na ye bakoko ba na ye ma Petroni pambola elisusu mwana yo Nzamba akomisela lokwa yo Nzambe akobisanga bakoko na nga babota bana bango bakoma likola ngai bana mazusini babota Nzambe asunga bango Nzambe apambola bango bana mazusini oyo nga namoni mazusini ndenge azosala malamu na nzoto na ngai ma Petroni merci Nzambe apambola familia ya mazusini bazala makasi na bakoko na biso babota bazala likola ngai. Maman Joséphine papa moi mi ma Petroni bibana maman Joséphine baza lokola ye bana mazusini baza lokola ngai makasi bakoma ajo bakoma na gasi oyo ya mbulo oyo nga nakomi Nzambe maman Joséphine yemo pa koma pe na ajo mazusini pe akoma na gasi oyo pe nga nazali Nzambe apesa yo makasi mpona kosunga ngai merci natondi yo kotondi nakumisi yo mama Joséphine osali malamu bamususu basalaka malamu te kasi yo kumbisi ngai penza merci nakata libota na yo kata na familia na yo esili mama. Maman Joséphine merci bana maman Joséphine ba koma loka maman Petroni ba Petroni pe maman Joséphine pas koma loka maman Petroni vraiment maman Joséphine a pambo vraiment place azali vraiment et ça nga vraiment esengo ko kama maloba ya lipambo lui ya maman mukolo bo pona maman Joséphine ba bibolamu et pe sa ka bolamu et ça li vraiment bien babonné na biso no so bolandi na bi que mission et CPC bino maman nga liloba suka poto komo chité est-ce que to kozonga suswa to kuta mesa to linga biso te to zongi to kuta mesa te poto boya ko engagement to ke na wezo so somba biloko bombo na biso ke to landeli bino makasi te so bozongi mbala sima boya okuta mesa etele media na balabala abonné na biso na bino to bomba na ate na pesi bino merci abonné na biso États-Unis abonné na biso à France botali émission on a bi vraiment émission CPC bino ba op bazala mitema kosunga ba émission so botan na personnalité TV on so za posa osunga banga na ete so ka pesi vraiment mama Doris Lema la personnalité comme na onka mobimba nga pe na ko commission onka mobimba awa vraiment babi vraiment bomba ni za raté a pe marambo alukute za raté a to sara mamba sérieux parce que bon eza pasi maman Joséphine azalaki na ba programme na ye mazwi atie ba programme na ye mupandi po asunga mutu ya yo ya so mbongo devier wana va Nzambe akokangela bikuke bi ngone biso vraiment to komisaka eloko mutu ti na destination na pesi bino merci wana moni mbc bazabakana motema mon général John Kimbabu na bosani pete Gimva Badiva Westwood na moni susu wana José Kitoko babi 3 fois ke mafumbe na bosani pete susu Raoul Pango Métier Noir de Paris place azava bambote belé zanoti te kana kata bundes bambote belé merci l'ingénieur Métier o asali ke émission les bien babi Montréal o asaka image d'ambumalo sauté tout le monde la prochaine numéro bye.